Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Naïbi vraiment, Boza et Belé Kolanda émission Nabi sur monde entier. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Dili Pumba. Merci beaucoup à Dézola London. Merci beaucoup à Mopa au Faï. Tu es vraiment awa na lupango ya bazo bozi oyo vraiment azali sous na bisoté. Azong c'est qui déjà moli monaï pas kolonta mais tu es vraiment na famille naïe. Place zo bozi à botami à coli grosse moli na ça déjà tout autour na ba petite cerne propre. Tout ça na bango na plateau toujours partager quand dans le barato lela plus mingi na baïbazo lela tout c'est la peine na baïbazo c'est la malelo plus mingi ndé tout ça na sango ya mawa oyo ya kokufa la zo bozi azala qui vraiment porte-parole ya Kofi Olomide, tous na ba petit frère naé na ba petite sœur naé pas na bango tous mingi mingi pour nous rebeta ma solo pour na ba programme. Quant à moi déjà, je dis bonsoir Yaya. Bonsoir madame. Merci beaucoup naébité so qui s'est présenté aux anna n'est pas Zobozi. Naza petit frère naé Christian Elonga. Merci beaucoup. Vrai nom ya Zobozi zalani nani? Vrai nom naé Elia Adin. Donc surnom Zobozi. Voilà. Merci beaucoup. Tant que qui oh déjà petit frère naé propre, tu reçois pas petite sœur naé, mais tu bandi na petit frère naé. Tant que qui sango ya liwa ya grand frère na bino Zobozi et ça là qui bino ndengeni. Franchement, tout ça qui vraiment touché, quoi sango na perdre des jeunes confrères na Zobozi, tout ça qui vraiment touché, ça facilité jusqu'à présent donc. Tout a vraiment touché jusqu'à présent, toujours les là toujours de Konabiso Adam, au Bat Mokili Mumbababi na Kombo Zobozi, vraiment c'est un peu ça donc tout ça na mawa toujours les là toujours de Konabiso. Voilà. Ok, merci beaucoup Yaya. Na linga na yeba mingi mingi pour bate belé bazotu na est-ce que corps ya Zobozi ko ya na kinto ba ko enterrer ngo kaka kuna mais yo kozala un peu moins ko éclaircir na monde entier oyo kozwatan ko landa émission na biso est-ce que corps ya Zobozi ko ya na kin awa ou corps ya Zobozi ba ko enterrer ngo kaka kuna. Pour l'instant conseil des familles au Salima côté la famille et puis côté Angola ici Kakufeli kuna. Donc pendant la bref, corps ya Zobozi ekoya arate. Bakulele kaka na Angola. Donc awa ekoya te donc biso toza tout ça dans conseil des familles. Le jour après demain bourgeois suite favorable ceux qui corps ekoya ou pas mais actuellement programme les corps ekoya te ben toujours la suite c'est conseil des familles na batu bazan Angola et puis bourgeois la communiquer voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Zobozi depuis à Longwe à Kinshasa à Angola a sali combien d'années en Angola? Vraiment a sali batan belé à Longwe qui a 2009 depuis 2009 jusqu'à présent 17 ans. Voilà 17 ans dirais-je a sali 17 ans dans Mboka Angola. Mais tous à la contact dans la famille donc azandeko premier attaque qui n'a évolué suite à musala na yo apona donc yango esinga ki aki na Angola esika assez stabiliser qui voilà quoi. Okay, merci beaucoup Yaya. Zobozi ça fait 17 ans oyo alongwa ki na katsa kinawa akinda na Angola pona toujours ka musala na ye et puis est-ce que Zobozi kuna na Angola parti Angola Zobozi to yebi ke Zobozi pa balaki Zobozi pa botaki. Ben abalaki oui kobota te abalaki mwasi na ye mais kobota toyebi yango te abalaki azalaki marié na mwasi ba fandaki na Angola mais kobota so famille toyebi yango te. Merci beaucoup. Ils ont un bateau vraiment balandara biso monde entier avant Zobozi akufa ezalaki de mwasi ne mutakufa ki après Zobozi yo kufa n'est-ce pas? Voilà yango wana. Merci beaucoup. Est-ce que Zobozi yena mwasi no babala na ki babota kité mais est-ce que en dehors ya mariage yena mwasi ne lokwa babota kité est-ce que Zobozi atiki bana te Zobozi? C'est faux Zobozi atika ta mwana moko te. Oui, ça message à famille Zobozi atiki mwana moko te. Moni pété à ta fille moro boyete ata coup d'appel moro te ezo déclarer quand même surtout ça nazara na mwana Zobozi te. Pour l'instant, aucune personne a bengi pour qu'elle déclaré que non, moi, dans Zobozi, quelque part, mon côté à se présenter dans la famille parce qu'il a une résidence à Zobozi, c'est à Koli, à Botami, à Koli, à Itinda qui n'est qu'évolué dans Boka Angola. Donc, Zobozi,
atiki mwana te mutu moko a déclaré peut-être que ayeki na mwana o mwana zobozi c'est faux. Merci beaucoup Yaya. Nazongi les sous koto et pas petit terre propre toujours ya zobozi. Quant à moi déjà, j'ai dit bonsoir Yaya. Bonsoir. Merci beaucoup Yaya. Tango yo po yoka kisango surtout biso bana basi. Tango yoka kisango Yaya nous zobozi wa kende mbule belé 17 ans. Nangola bomona na raté bobenga na rara tango yoka ki message appel ekoti zobozi akufi sala ki ondengeni. Ya na okai sango na ndimete. Ya na okai sango na ndimete. Selenga bien te, na okai bien te. Merci beaucoup. Tant que moi si tu es vu que zobozi ndenge lelo azali susu tazongisi molimo ne pa kolo nzambe est-ce que zobozi ata na moi lisolo ata mwana na moi ba camarade zobozi atiki mwana te atiki mwana te toyoki te ata moi appel moko ekoti te po balobaka ntango moto akufaka nde makambo nyonso ebimaka jusque là ata margi no bomoni mwana te ata moi appel te ata moto moko abenga te nazalaka na mwana zobozi to na zemi ya zobozi te po déjà kofaire dimanche soki tokaki abotaki dimanche ti lelo lo jeudi tongo tomona engaka yo déclaré tomoni te atiki mwana te. Merci beaucoup. Grosse mouli na zotale marara pour nous ça toujours musala nanga na koti sous na toujours tout autour na ba petite sœur na petit frère ya zobozi. Quant à moi déjà j'ai dit bonsoir Yaya. Bonsoir. Okay, merci beaucoup na ebike bozana mawa ya ko perdre Yaya na bino na kombo ya zobozi oyo esi ya kola ki vraiment tombo yoka ki sango ya zobozi akufa ki sala ki bino ndengeni. Sala yi passe makasi passe. Mutu banda kende boki sango maladi timbala moko ya liwa. Sala yi passe. Merci beaucoup. Question nanga pe mingi ezalaki chance pe olobi yango question nanga mingi ezalaki est-ce que zobozi abelaki maladi moko te loko te déranger que si bêtement bala moko boyoki kaka appel akufi na condition nini. Bon abengaki mama leki samedi ayeko benge dimanche mama leki abina yeke kata na zane église na on rappelé voilà 8h 9h abengi sous pour la deuxième fois bikata na zane église na on rappelé akati église ebimi na ba 12h mama leki abimi ayoka tonton na biso camarade na noko na biso aza kuna basalaka na côté moko abengi mama leki na biso wana ka le même jour wana so bosa bengaki ke awa Adin akwei akufi atika l'émotion tu as émotion atika ce téléphone ka ya kufungwa banda atika ka téléphone boazoka botale na akufi to piqué crise botala azoka ka bon ba téléphone ti docteur ayi wana balobi ke akufi mais muto ocho benga yi yango na tuni est-ce que abelaki to azalaki neloko moko bande ko sale to na mort ke ba expliquer que abelaki ti abimaki abimi na nzela nde akoma ko sentir bien te bo mi mangana église mi église ami ba komela iti na kati église te mba mo pe mutako ya kufa maladi te. Merci beaucoup. Message nini oki ko pesa na monde entier oyo bazo landa biso. Bon message ezali kaka ke message nini oko pesa na bato ba olanda biso. On a pesé un message que réseau ebembe yawa fallait bembe yawa ebembe yawa biso toza na makoki te basunga biso ebembe ya mutu na to déclarer bembe ya to mona ekala mikolo ebele ebembe yawa ata chaba bika changer nationalité a comment na angolais mais biso toza bande ko toza na posa ebembe ya mais biso bande ko toza na makoki te possibilité ezate basunga biso. Ok, merci beaucoup. Est-ce que beaucoup coupé sa numéro moroté à responsable oyo monde atu ko zo temps o to lobi to zo lela elongo na bayo to lela na bayo ba kufeli to sepela pe na bayo bazo sepela mais plus mingi lelo to zo lela elongo pe na famille zo bozi o lelo ba perdre ndeko na bango yaya na bango noko na bango papa leki na bango na kombo ya zo bozi o azali susu ta kozonga raté na ebite soki okope sa numéro ya téléphone ya responsable moko o ba oki kozwa facilement pour na ba benga e ba solola 089 wana numéro mama leki na biso aza responsable 089 58 3000 en suka bandela no numéro 0
Pardon? Tiens, 081 081 58 58 3000 et Nasuka. Donc cela veut dire que c'est 081 58 3001. Donc 3001 Nasuka. Merci beaucoup. Na habité na clore na ndeko na biso mbali, il faut comprendre moi na ba basi un peu choc moi ni tozara faible. Merci beaucoup Gosmoli na zongi awa pour na silisa vraiment programme bien na petit frère na ye na habité tangu abenga kiwana abandai kokena nzela ndenge ndeko na biso uti oloba abandai kokena nzela abandi koganga ezalaki nini oyo ya monaki to atiki ata message moko te tango amonaki nini na nzela puis azonga akata motema azalaki ata na muto atikelaki ata message te tango azokata motema. Honnêtement parlant, kokata motema tango akotaki motema azalaki na baninga na ye. Azalaki na baninga na ye, mais tozwi suite te soki akufelaki mpona nini, soki ezalaki ndenge nini, bango bayebi soka ke non babengi ke non Zobozi akufi. Eloko akufeli jusqu'à présent toyebi te soki akufeli eloko nini. Voilà, donc toyebi eloko akufeli te. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Place où tu es baki Zobozi avant qu'on travaille et pas Kofi Olomide. Est-ce que président Kofi Olomide jusque là a possible non programme mon côté bon moni pété bon bengi pété beaucoup tanina pété Tony. Tozi appel n'a été tout kutani n'a été jusqu'à présent à bengi bisoté. Donc tous appels en nouvelle il a été donc à contacter bisoté voilà. Bino personne qui a contacté Bino, est-ce que Biso tout yebi que Zobozi abandé ko travailler et pas Kofi Olomide Quadra Koraman. Tant on peut Bino besoin qui nouvelle wana ya Zobozi a Kofi pourquoi pas pe bosala qui peut pas ya kubenga patron ou pas ala qui patron ya ndeko na Bino ya travailler pe tant mulai abundi pe bitumba makasi pembeni ya Kofi Olomide besoin qui attend ya kubenga était pourquoi bon kozwa tant kubenga et tobenga ki numéro il est en fait tobenga ki ayamba ki téléphone te au moins tous en contact jusqu'à présent le président Ferregola inde tous en contact na et voilà. Merci beaucoup vous salé là qui est peut-être testoté vous bengi kazo yambate et puis c'est tout tobenga ki azo yambate c'est tout. Merci beaucoup. Parmi les leaders nyonso oyo boyebi ya ba artistes musiciens comédiens nani oyo boza à contact déjà na ye bozo bengana pona évolution to pona ndenge nini boki ko sangana pona corps eya basenga soit na chef de l'état basiplier po zalaki moko ya bango pe abundi mabitumba makasi oyo basenga ta corps eya koto leader nini ya munene ya mboka na biso oyo boza pe na bango à contact. Hormis Ferregola, on est tous sur la leader Moussouté, tous en contact. Merci beaucoup, président Ferregola. Message nini pe oyo apesa ki bino to assurance nini oyo apesi bino. On a un petit frère. Président Ferregola reçoit na ba maman. Donc suite ils en dit pas ba maman. Donc on a un moi donc je sais pas ceux qui ba solo nini na maman mais on sait que je sache baza en contact na ba maman voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ba porte-parole OYOP baza ba collègue ne bazala pe ba collègue ne est-ce que depuis oboyoka ki sango en dehors ya ba journaliste parce que ba journaliste ba yaka kozora toujours ba information et puis ba actualité pour na ko pesa sango na bayo balandaka biso mais siko lokola ba porte-parole oyo baza ba porte-parole tant boyoki sango ya Zobozi akufi tant bayoki sango ya Zobozi akufi poto yoka ki ngo biso tout na émission lokola Roger Ngandu mutu anosaki yango puis na Blanchard Mosaka tango ba porte-parole nyonso wana porte-parole nini déjà assis ayi awe pa na bine pa ba Zobozi porte-parole moko tatikali ko se présenter kaka nesika ezala taba musicien ezana ba porte-parole donc mutu moko ta se présenter na lupango ya Zobozi ata mutu moko te. Ok, merci beaucoup. Ni appel ba porte-parole ata moko pété ba tikali ko benga tate ko tout na suite té évolution pété. Toujours coup de fil, il n'y a aucun porte-parole. Donc, ils ont partout dans le monde, porte-parole, moi, quand tu as dit que moi, quand il y a famille. Donc, voilà.
Merci donc so total bien moto yo azakaka a contact na bino c'est président Ferregola Jésus de Niance. Tokolo babongo. Président kaka ndé Ferregola ndé tozana en contact. En fait, bazana ba maman en contact pour que ba bande ba ko sala. Okay, merci beaucoup. Tokomi na biso vraiment kochité ceux qui moins ezali pour na kopesa numéro o ya mama ye mutaza responsable pour na batu ba benga pour na ko contacter pour na programme pour na évolution ya matanga. Avant d'abord de couper sa numéro, tout c'est un soutien. Tout c'est un soutien. Azande on a biso. Bon, vie kende tozoka a changé qui nationalité à comment angolais. Tout en a posé comme on a ta dernière dormir naï. Donc tout vivre ndengeni marambo ko s'est passé au moins corps naï. Bato moté mamala musuba ko sunga biso. Ata va faire venir cornaillé ba sunga biso cornaillé à tout monde ou soit ce qui possibilité aux ala hormis proposition nangawana ce qui va ko déléguer quelques-uns membres ya famille ba keni ba mona ndenge ba obsèque ko salama et que vous allez vraiment quelque chose de bien donc vraiment tous la reconnaissant via acte beaucoup poser ceux qui bosungi biso vraiment tous singa ba soutien partout dans le monde pour ba ko soutenir biso parce que possibilité na famille zate aza muto ayeba na kaza na ba relation et par-ci par-là vraiment tous singa na ceux qui organisation ya organisation ya baninga ne ba porter parole les a ba ko s'organiser ba ko faire vulgariser message pour que ba na ko sunga biso ou soit corps et ya boto le lande ko na biso parce que ça fait un moment au atika biso depuis 2009 ça fait 17 ans vraiment 17 ans c'est trop tout ça na posa au monde ya ta mukola suka vraiment et ko arranger biso vraiment makasi maintenant le numéro est responsable au azali ko landila makambo jusqu'à présent 09 98 110 939 pour une très bonne compréhension en cours bandela 09 98 110 939 maman leki ya zobozi yende mutu aza ko chapeauter na makambo o na kin ndenge zali voilà beaucoup rejoindre na numéro en tout cas tous na posa soutien na bino aide na bino et osunga biso soit pour faire parvenir corps to le landeko awa ou soit osunga biso quelques-uns membres ba kende ko lela ndeko zobozi ata na mboka ngola vraiment ko arranger biso merci beaucoup. Merci beaucoup yaya mon message no pe ya suka poto kabwana biso nayo kande ndeko nanga utsholo bana lekina kande ndeko nanga utsholo baleki na ngai to na posa pe ba aider biso to mona ndeko na biso kala ba aider biso na ko koloba pe vérité na ba aider biso kaka. Merci beaucoup, allez-y comprendre vraiment. Azamwana moi si choc wana mais grosse mouli non salara musala nangai ya to comme nous vraiment cochité message nini oyo ozopesa na monde entier oyo ekota l'émission oyo. Na senga na aide basunga biso. Na sengi aide basunga biso ebemba zobozeya. Ce qui est te ata ba longo ata deux personnes ata ya famille ba kinindi ba ketala ko zobozi place ba okonda e. Merci beaucoup, merci beaucoup. Grosse moulina ya qui vraiment kokitande na loba ki keto lela na baibazo lela. Tout c'est pe la peine na baibazo c'est pe la plus mingi le loto eko kabola mawa. Na famille ya Zobozi o vraiment ba perdre ya na bango leki na bango oncle na bango na kombo ya Zobozi o biso soto yeba sirno na ya musala. Zobozi a travaillé mingi na monde musical oyo azape mutu munene oyo a travaillé vraiment bambula ebele na musala oyo vraiment vous avez belé bobengi na grosse mouli qui t'a joué la biso information na source grosse mouli qui t'a tourné la biso évolution j'espère na makasi toujours ya muna artiste nanga grosse mouli et puis na makasi toujours ya Congo France to kiti pour na rejoindre la bino ba information na source. Merci beaucoup encore à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba, merci beaucoup à notre manager monsieur Josué Didi Dipumba, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin, il y a élément na biso, il y a information na biso, restez toujours scotché, branché sur Congo France, bon, vous allez jamais d'ici. Merci beaucoup, au revoir, bye bye. Congo France Congo France.com